Bienvenue la famille sur la grande découverte TV. Bandeko, beaucoup de liker comme d'habitude quand tout ça là. Voilà la famille. Les lots et qui enterrement et qui dernier hommage ya Ndekonabiso Deborah Masamba. Deborah Masamba ou asila qui kotika biso. Ça fait je crois 2 semaines passées. Deborah Koufaki ou aza grande sœur ya mami la chatte. Azalaki actrice ya groupe Simba, Sinak plutôt. Voilà, ya président Nabiso Caleb Toukebana. Voilà la famille Binomo Boyebi Ndeko Aoutai Kotika Biso. En tout cas, mes sincères condoléances à toute la famille Masamba et la famille Mobimba ya Sinak, ya groupe Sinak qui a président Caleb et d'artistes Nyon sont vraiment mes condoléances na bino. En tout cas, ça n'a pas si qu'on perdre ndeko oyo bolingaki mingi et ça n'a pas si qu'on perdre ndeko na famille et na famille na bino na ndenge ya musala et na famille na bino moko oyo ka famille o baloba famille biologique. Voilà. Et ça n'a vraiment pas si qu'on perdre na famille biologique, na famille na bino artistique, na famille kaka atande ko bandeko nanga. Et tout est comme président Caleb na ba artiste na ye mususu ba déclara ki présence ya batu ya ANPC ya ANPC eza association na bango o basala na président Masumu. Alors batu vraiment ba déclara ki batu vraiment ba déclara ki pona yango ndenge bazomona na te cotisation ezate. Et or soki biso na toyebi soki ndeko moko ya théâtre akufi surtout parmi ba o basala banzonzi groupe wana basalaka toujours cotisation organisation nyonso bango bat basala yango. Par exemple totai komona ndeko na biso mira esatika ki biso tomona ki président Masumu atelemaki président Lombe batelemaki bakendaki kobeta ba porte partout pour que ba résoudre le problème wana bakunda ndeko na bango na honneur. Mais oyo ekomeli ndeko na biso Deborah apparemment apparemment bandeko vraiment basali eloko te na o etali organisation ya matanga pour que ba enterrer ndeko Deborah ya groupe Sinak. Alors bandeko ya groupe Sinak basepela kite na acte wana baseba oyo et salami parce que selon bango bakufelaka chaque fois que bazu problème batu ya président Masumu président Lombe ba participera penza te o na o etali financièrement na o etali msusu ba cotisation ba kebeta ba porte comme d'habitude nde ba belelaka ba maman Olive ba maman Denise et bango apparemment basalela bango yango te. Alors bandeko vraiment isala bango pasi yango tomonaki bakoma ekoya koloba loba. Mais lelo na enterrement tomoni président Masumu, tomoni présence ya président Masumu, tomoni présence ya président Lombe, tomoni présence ya Belvi Kandi, tomoni moi présence ya batu ebele tomoni esobe, tomoni vraiment moi batu et association wana ya président Masumu ANPC ba yepe na fleur na bango ba eko déposer pona kokunda ndeko na biso Deborah. Bon pona o etali cotisation jusque là non tozui information mon côté ce qui ba pesi ou pas. Et en pleine matanga tochi la bino moi extrait ya vidéo ndenge Caleb Toukebana alobi ye moko na munoko na ye parce que yenda za président na bango organisation ya matanga eza ye muta sali na famille nazoti la bino ka moins extrait to ye ba vérité et
pasi oyo koyoka président Caleb azoloba makambo ona pasi na motema ke ye moko na famille groupe Sénac na famille bato bakundi ndeko Deborah et bamonaka bandeko mosusu ndenge bayaka cotisation et tout. En tout cas basalelaka bango nde bandeko mosusu ko azwi problème. En tout cas association wana etelemaka me kokamwa bango bazwi problème association moko te etelemi mpona problème na bango esali pasi. Mais avant to continuer na kotiela bino nanu kaka oyo ya bango oyo na kotiela bino nanu extrait oyo ndenge président Caleb Toukebana azoloba. Na kotiela bino video bolanda ndenge ye moko président Caleb abangi mutu te en pleine matanga, en pleine cérémonie ya matanga pona kokende kokunda ndeko na biso alobi oyo ezalaki kati ya motema na ye. La famille tolanda nanu comme ça bongo tokokontinue nsima. Soki lelo nga na bengamaki papa, c'est grâce à Deborah. Deborah aya né à partir ya koyeba Deborah. On ne saura pas tout vous dire, mais Pembeta Kingana comme responsable na bengama papa un jour. Donc na kombo ya bana na ngai Bayan Royal Believe Toukebana o bazana Paris. Na kombo ya libota nga mobimba. Et puis na kombo ya groupe Sénac oyo nga na kambaka depuis plus de 24 ans. Na sengi merci na bato oyo nyonso balandi biso. Deborah c'était une femme extraordinaire. Azalaki mutu malamu, azalaki kosekisa biso, ayebaki kokangakanda te. Ngai tango na bandi ba groupe naza parmi ba président oyo babanda groupe baza mwana moke. J'étais très jeune. Très jeune. Nazalaki nzoto mike oyo kokanisa kutu te. Me ba Deborah balandaki nga na aventure na nga wana. Lelo oyo soki naza oyo nazali, eza pe grâce ya bapor na bango. Alors merci à tout le monde. Merci na bana Sénac ko balalaki pongi te. Tobandi na kobunda na kozongisa kore uta Lubumbashi ya awa. Kobunda kwete bamilulu nyonso ekene malamu. En tout cas, bana ya Sénac, je vous demande merci. Les alaki facilité, mais on s'est débrouillé. Na artiste en général, na bosenga na bino, merci pe lokola. Mais na mona katango bandeko bakufaka ailleurs, les alaka na mobilisation générale et nous aussi nous contribuons. Mais comme on attend au biso tozwaka ba problème et que les alaka karamoko total et salaka des fois biso passi. Je profite na podium moyo pour na bosenga na artiste. Tous à la cana bomoko. Bomoko est à la kaka na bato nzonzingi te. Et à la biso nyos. Biso Sénac biso moko na famille de tokuni ndeko na biso. Mais bandeko nyos artiste ba kufaka bakunda makana association artiste et nous contribuons. Alors, merci à tout le monde. Et le quoi les akaka interpellation na bosenga na bandeko. Parce que ce qui continue à kaka boyer, on ne sait pas demain ça sera quoi. Mais tout ça comprenez toujours tous à la nabomoko. Merci à tout le monde. Pour que les boutiques à Moué, la dernière des mères naïe, bah on va causer la mesure ya kokende na biso elongo, pour kokende totika mama Deborah, Nzambe ya Lola, abati la bana batikali apesa makasi na papa Masamba. Apesa makasi na mama Sophie, apesa évidemment makasi na Karine Masambo a wuti Paris a zongi uniquement pour kokunda ndeko na ye. Nzambe apesa biso, apesa bango makasi. Merci beaucoup Nzamba pambola. Voilà la famille, bon tu comprends la vidéo wana. Et ça lui passe vraiment en pleine cérémonie à matanga président Caleb alobi oezaki na kati ya motema na ye. Bon, après tout, ils ont ma bête, hein, so dans la likambu na motema, en tout cas, ils ont bien koloba. Oyo, ils ont kati na yo. Olo bomba, osa la hypocrisie, ils ont malamuté. Mais, koloba boye, bande konya so ba yoki, et ça dit vraiment bien. Et puis, toki message na ye, après ce message ya amour, ya bolingo.
bazala nango parce que apparemment baza na bolingo te, baza vraiment na bolingo te. Même koya kolala na matanga wana ba Caroline tomonaki balekaki ba déclarer. Et puis tu comprends la famille pourquoi Ixil Pechanga na Belvic na Sila Bisalu bayaka suba matanga ya bande kona bango te. Ozui susu si falo kwa pe to mona ka ete baze belé bayaka pena sute mais ba personne publique wana mi balé surtout Ixil Pechanga na Sila Bisalu en tout cas to mona ka bango suna ba matanga te eza nini. Or, toebi bien, il y avait un moment, Ixil Pechanga, na Sila Bisalu, babanda ko jouera mingi na groupe Sinak. Dando ke ko jouer na président Caleb, na ba Teresia, na ba Tumususu et tout. Même ce beau se rappeler série ba problème oh ya moi sur ezala ki kuna. Oyo alobaki Caleb azwaki mbongo na ye. Oya jouaka film ya serpent tangu makamu na ye ngindaki wana na Caleb et tout fallait ki ba futa et tout biso nyonso toyebi Lise, voilà la fille kombone Lise, biso nyonso tomonaki ke ba ici nyonso wana ba série wana kutu bazo jouer par président Caleb mais koka mwa komona ke problème makasi boezui groupe Sinak tomoni présence ya excité to moni assis la te mais to ko juger bango pete mais quand même to moni belle vie oyo ba finga katongo midi pourquoi donc veut dire que belle vie aza social aza mwasi moko mutema munene mwasi mo boye asipota baninga na tango bisengo na tango pasi en tout cas na ba fête presque nyonso to mona ka belle vie kandi na ba matanga belle vie azanga te na ba bêtise pe to mona e azana ete me ba fan kaka nde bazolukele ba problème na ba o bazotumbola e me ye moko mona mwasi wana belle vie kotala boli elongi na e kotala nenga azali en tout cas azana kanae vraiment problématique te ya sala kaka musala et lelo so totali bien abimisi pe bato ebele pourquoi abimisi bango na bolingo o azana ngo yango pe azosala ki abimisa bandeko na ye o tomona lelo oyo lelo nzonzi na bango ba film na ye en tout cas ezosala bien ezo édifier batu ezo aider batu ezosala vraiment bien makasi. Voilà donc balakisaki bolingo na bango ba esobe ba belle vie tomonaki pe buyu en tout cas moi batu bazalaki penza oyo bazalaki vraiment kete bayaki pena matanga mama linga présence na epe tomonaki yango na matanga batu babosa na kala famille na matanga bapesa mutu invitation te matanga ba invita mutu te fête nde ba invita mutu mais matanga ira keloko moko yo moko conscience na yo mutema na yo fo esala na matanga ba invita mutu te yango bibe sa biso to lela na ba o ba o lela. Voilà donc et ça li bien comme on a vraiment bandeko na parce que bandeko Sinak vraiment ba yoka isonité ba loba ki vraiment o izaïkas na bango ke to mona bandeko na biso te biso to soutenir ba mususu to chaka ba cotisation pe mais bango en tout cas biso to zo ba problème bango ba yaka te et peut-être pe yango esali soni wana to moni bandeko ba ye biso pe ana chaîne na biso to belela ki bango lokole loko mususu to belela ki président Masumu to belela ki président Elombe. Et lelo voilà résultat yango tomoni bango tomona e président Elombe lobby ayaki na veye mortuel azalaki wana et lelo pe tomoni président Masumu aye ba ye mo ebele vraiment et sali vraiment bien la famille nyonso bosala yango wana tango wana équipe groupe moko boye bosala msala moko et ça la ke bandeko bakoma famille alors to bosa na raté bandeko na ba famille nyonso problème ezanga te même na ba famille na biso biologique ezanga raté omona ke famille biologique nyonso yoka o na o baloba na te mendeka to loba singa famille benda na mekata na te tikala okata na te bana mokili banda donc ezala na famille ya musala faut quand même to eba que si un problème toza batu toza basumuki
tokutana na makambo ebele eza tozala ba mécontent na ba mécontente na makambo ebele msunde kono pa kosala likambo boyo pe sepelisi yo te la famille mais tango eza na problème ya maladie ya liwa en tout cas faut koyeba ko se soutenaka faut koyeba ko simbana pour que to pesa na makasi entre l'un et l'autre et ça la vraiment bien la famille. Et voilà, il y a un cas qui bino lelo voilà to moni quand même na jour à souka ya matanga to moni ba président sa bande koana et ça lui vraiment bien. Je crois malgré président Kaleb azana passe ya kobungisa o azaki belle-sœur na ye. Donc c'est ça la famille pour na lelo to suki awa. To monani mbala sima bisous bye bo s'abonner bo liker bo partager. Tout ça toujours na bino. Bye.